Tindika TV, Papi Kamwasi, comme d'habitude, votre Lambert Mende, malgré Kombong et Komi, na tuna qui sont dans l'ongolango, parce que Moussouba Linga Kombong oti. Na dans la mer Mende Fachi, mais la moine batu Moussouba boy, la biti kala Mende na biso di. Ce qu'on a en salle nengenin. Bah boy, beaucoup de bandimi, et comme Garandengwana, voilà. C'est à vous de choisir. Si vous avez un Mende à Fachi, Moussou qui porte parole, Moussou la voix autorisée de Fachi, binora, problème essentiel que tout ça toujours pour défendre les valeurs, pour soutenir Fachi, pourquoi pas la présidence du parti et surtout dans le cadre de la PPI. Je suis venu à la base sur Pembeni Nangai, boye ba ke moko ya moi ça doit filmer, moko ya moi si Pembeni. Donc PPI et zo ya nga mukete le ba PPU ninge ba ya rapé n'importe quel musée ba PPU. Osko ba PPI ya Fachi. Deux fois té. Voilà, comme d'habitude, tout le monde qui est payé bani boulot donc la presse présidentielle indépendante, idéologie initiative Yayemoko, la mère Mende ya Fachi, c'est que actualité politique oblige. Na Sankuru et Indi Ndoyi Nanga Mende Plerejak. Donc, la Monika a jeté l'éponge parce que Adintami population, baboy. Gouverneur Yakala enfin a postulé. Donc Ndoyi, tout est là Elongo. Benga Ndoyi na on a l'élection à parler pour la monique au raté kaka. Donc m'a plein. Faut n'angate, faut ya gestion na bino zala ki mabe population boy. Ndenga na mse bloqué soda moko te akondi ma régime ekei ezonga. Population a boxi au monde ngai Mende na leli. Deli se sanga alors bien qu'on loba samedi. A ce sa position samedi. Ndenge dion a sa position, il pas sa position. Est-ce que position ngo côté à frère Martin, côté à Wenge Kumbela, to côté à Wenge Tonia ou bien Wenge référence. Mais na moni batuna ye bazo yemba déjà oh tumboli Fachi, oh tumboli se sanga. Ah! To la samedi ko le kandenge ni. Gratuité, il y a enseignement et créer polémique entre l'État congolais et Basango. Basango balingi kaka, bana bafuta kabachik, balingi te l'État a sa charge. Ya bana. Donc gratuité wana ya Fachi, Basango donc sur la plaire Jacques, on va pleurer. On en parlera dans cette émission. C'est sommaire, notre bonne émission. Totangi kaka na Facebook ou na réseaux sociaux. Willy Michi Kalobi ngate mutna lobaki. Ce qui se fait ça keya ozongate. Nana tunio. Batwasi ba bosala na bango. Ozongani masolo. On en parlera. Lukwebo bahati lukwebo. Selon certaines sources, un pas dans la rue, un pas na cache. Donc le Colomo se côté na cache. Moko na nzela pour na FCC aza susute. Aya to ayate. Ngana ya to yoya. Tozo betali solo. Na minembwe balobe da koyinda. Tozo kamwa yom toza ja congolais lobi na congolais. Mozo wela mabele. Congolais wela ka mabele te poza déjà congolais. Mabele eza déjà ya yo. Si on a wela mabele c'est pour congolais. Et puis na Congo tout na batuti congolais batalakate. Banyamulenge pe bazalakate. Qu'est-ce qui se passe dans Minembwe? On en parlera un tout petit peu dans cette émission et à la fin, Torobet Ali Solo il y a sommet, il y a Luanda. Merci et bienvenue à tous. Tokomi na cadre ya PPI. Mingi mikolo na ba Karine na ba Ange. Zouate. Bonsoir Karine. Bonsoir Papi Kamwasi. Losa ko ba bokula kanyoso bipa iboza kolanda biso. OK. To ba na masolo ya Sankuru. Ndoyi na ngai Mende baboyi na Sankuru. Enfin, l'ancien gouverneur a postulé kaka. Avina yo. Na seki. Oye biso na seki parce que
balobaka eloko eleki tika eza te mende tika mendo malanga tika population balingi na bango yo te oyokaki na yo te lelo babi population te c'est le peuple qui gagne le peuple gagne toujours baboyaki na bango babi gestion na yo kuna biloko bosala na Sankuru kuna mabe baboyi na bango. Et puis, les lomoni que yomoko au sale, au tingami, et puis tu as jeté l'éponge, papa, tonton Mende, au jeté éponge, les lots, au tiki nao. Au monde que peuple ende à mon compte. Peuple à longi nae. Ok. C'est quoi yo? Allez-y. Gouverneur, on a soit postulé nae na place. Où est le mal? Oyoki kimi oyoki mamakele les sali kuna makele les salités parce que mutu o bango balingaki ba population et sepeli na candidature na ye yango moni kimia mende batiaki makele popo balinga na bango te na ebisa ki bino ata kader akolinga te régime oyo ezonga. Voilà, Délice Sanga alinga pa sa position. Imaginez position ko za ndenge nini. Papi, c'est normal. Au monde de toza boye, toza na biso na posa susute que no mutu avanda na ye. Toza na posa to tonga Congo et longo na Fati béton. Pour être chef de l'État. To na posa to tonga Congo. À mon avis, koyemba nde ba militant déjà ba bandi koyemba ba carnaval motorisé ba bando sala déjà koyemba Fati d'office na yebelo to zélela c'est ça. En plus on lobby je crois. Lobby samedi tozela sesanga. Bon, toza émission na buto to bakata lelo hein. Oui. Même matin lelo tozela que sesanga roloba na ye ka nde tozela ka ndeko Frank Diongo Chamba que a konzima a travailler to sala pona bolamu ya congolais nyonso. Moi je pense pas na ebite peut-être encore surprendre biso mais à mon humble avis na komona que sesanga position les lobby kaka Fatia. OK. Merci na Wali Kamwanya Wali na likasi mwana likasi ya solo mwana lingi IDPS lokola akufa mwana oya lingi Fachi lokola akufa mwana oya lingi Augustin Kabuya lokola akufa mwana oya lingi ba Congolais lokola akufa ezalaka ndenge wana. Donc Délice Sanga so on sa position kota Fachi eza mabete azali mwana mboka mikolo na sibino terrain sali nini terrain etengami batu nyonso baza kosieta baza kosielumuka Fachi azo yamba bino malembe matungulu boyokiti makele siri bozela tobeta lishola matungulu wakala mingi te. Voilà, gratuité ya enseignement oyo batu nyonso basengaki oyo Fachi alakaki bana mboka na campagne. Voilà kala mingi te ezokoma réalisable mais et créer polémique na basango nga zo ebate basango bada pona communion na mate ya banzambe to bada pona makambo ya mbongo ya enseignement elle mona do comprendre te bon yebisa biso nano yo omoni makambo gratuité wana ndenge nini. Papi makambo ya gratuité enseignement eza pokala toyoka ba papa na biso batanga ba pesata ba koko na biso bafuta ta 10 francs te eloko nyonso papa bana esanga soki bake ba yana ba écritoire wana ba ko trouver tout ba monango. Ange tiela biso caméra kuna pena po président Zoleka yo ba biso caméra kuna côté ya makadam penda biso tobeta biso masolo kaka. Voilà, chef de l'État Zoleka Ange tape na caméra côté kuna voilà. C'est bon. Donc chef de l'État yo wana Zoleka muta filmer Ange. Voilà. Nano alekite Ange. Chara caméra no kuna. Yo chara caméra no kuna Ange. Chara caméra no kuna voilà. Mokonza mboka Azoleka. Voilà, Fachi yo à l'équipe maintenant donc voilà. Fachi dans les campagnes émission. Voilà yeyo. Fachi yeyo. Voilà. Voilà, Fachi l'équipe biso en pleine émission. Quelle bénédiction. Ils ont la rendez boye quoi. Voilà, Fachi l'équipe biso.
Voilà, Ange, donc sa caméra kotoyo, toko bana émission na biso, donc eratakate, et tu la fait qu'on raté. Voilà. Gratuité à enseignement, muta pesa yango paye wana l'équipe biso wa Fachi. Mokonzi na biso aleki Fachi Béton. Ndenge kaka aloba ki mambo ya gratuité dans enseignement bandaka apesaka programme na Béatrice comme candidat président de la République. A qui un discours et investiture na ye alobi makambo ya gratuité et enseignement. Lelo moi tokomi koyoka basango ba côté les meloko wana ke l'État akokoka yango acha boni sango ke bakomi kozo esika ya l'État ba papa kala batanga ba esaka biso ke ba ekutaka nyonso melele komi basomela bana ba uniforme na kati école biloko kotonga ba makambo ebele na kati ya ba école mais mokonzi ya mboka tata nsomi ya école au Congo Fachi alobi boye ane oyo bana bakofuta minerval te basunga ba parents o banyo kwama koteka bana misusu bazande to vandi boto mona bana ba oleka wa bato moi azoteka parce que bazana moyen te mais mokonzi mboka lobi basunga bana wana ba parents na bango ba misusu bana bakufa zotangi sosoko tato tambola kana banzelo zo mona bana yaya nazoteka mai pona futa minerval oyo azana parenté mais maintenant mokambi ya ekolo nsomi ya ekolo Congo alobi bana ba futa elo côté mene komi franche ya basango ba komi côté le melono l'état aza capable ya osala ta ba komi de ko senga ba compte to koyesa na ba mamana bo futa ba compte te bo zela Félix alobaki alobi école eza gratuit cette année. Est-ce que l'état ngopé au mona sera ko kapé ko pesa mbongo ngono so mona komi kaka boye passe ba salaire ya ba bébé omoni yo so mona ndenge est-ce que cette fois-ci vous allez avoir changement te Facha y a un changement pardon papi ngana ko tatonner ne lo croana te ndenge alobi makamuna ye aye na ye na changement to komone lo connaissa la manango toke na biso boina boite babilo mso esala ndeni mokonza ko pesa charge na ye alobi ke atiki batu bo sala boy bato batiki la kakeno alandelango nde basala bakanga ka bambongo wana bakanga ka makamone cette fois-ci lisu likolo ya lisu eloko kuto ya enseignement to ko landelango pepe to ko kende place nyoso to yoka ke mama zolo baso papa zolo Félix alobaka na bisabi akofuta minerval mais afuti yango te to ko kende ti to ko yeba bato wana nyoso to. OK. Merci beaucoup et qui souhaite ba congolais nyoso bana batanga ya ofele. Pourquoi ba fa batanga ya ofele? Parce que Congo est trop riche. Congo est dans la richesse moko oyo bato bakora même ko expliquer en côté. Alors comment mboka ya boye bana batanga ofelete. Et c'est ça chef de l'état la campagne à Salaki nazoki occasion de voyager na ye boye bo batala tindika tout na na boma matadi et tout chef de l'état à la kakipe gratuité ya enseignement. Et voilà chose promise, chose dupe, le chef de l'État a commis ce qu'on a la réalisation et ma promesse naïe. Alors, to beta li solo ya Matungulu, to kanisa, ba opposant na biso, vraiment, est-ce que ba lukakanini, ba politicien congolais ba lukakanini? Matungulu, c'est vrai, alors ba mingite. Mais na kacha la muka ba signature makamu nyonso ya signa, ba accord nyonso ba reno tout azala. Mais lelo yo Matungulu ba pesi poste ye wana ke ya komi benga Fachi son excellence. Est-ce que réellement ba politicien balukaka intérêt général ou ba politicien balukaka intérêt personnel? Ça la biso analyse na yo Karine selon yo nomination ya Matungulu yo monengo ndengeni. Nomination ya Matungulu papi et koki ko sala polémique té. Ce qui na lobe ko sala polémique té parce que tozo lukakaka intérêt ya population, intérêt ya peuple congolais au bisonne sur tozo koluka. Soki lelo président a nommé Matungulu na Banque mondiale de développement Badwana. C'est que atali a moniekte mwana mboka Matungulu côté ya ko gérer ko ça la gestion na ye depuis abanda ko travailler zaka ministre ya finance ezalaka azaka na mo ba retomber mo ya malamu oyo ekolo esepelaki nango. Soki lelo tata ya ekolo akanisi ya kotia Matungulu na place wana nga na mona ngo polémique wana na place te koloba ndo wisi koloba ke
akomi kimia akovanda eloko akoloba te balukaka nini soki mpe eloko nini balukaka soki ezali que balukaka ba intérêt personnel na bango langa na place na koboya yango. Et puis tokoyesa na bango nyo surtout batika mambo ya ba intérêt personnel wana. Pour le peut-être ba PCA avandi kimiesi. C'est comme ça qu'il lobby peut-être bako loba que non chef de l'état bi place à pesa matungula longoli. Azonga susu la muka. Wana to ebite sa ozonga la muka. Mais nos politiciens batika makambu ya ba intérêt personnel ya mabumu na bango na bana na bango. Pour ça total net somoni na ba députation na ba oyo babimaki ba député ebele wana. Mususu na donc ebi suppliant na ye nani mwana na ye ateye moko suppliant mwana mena kati ya regroupement politique soit ya parti politique wana baza na babato baza ebele ba compétent akoko za la suppliant na ye mais ba mingi to mona ki wana ba campagne ti ba élection salami suppliant mwana ye babimaki misusu basi na bango misusu basi na bango eloko tosenga na ba politicien na biso batika politique ya ventre basalaka musala pona intérêt ya population. Ok, voilà, je crois tu as épuisé une grande partie, mais la partie de Tikali, tu as fait ange, après sa proposition, mais peut-être question de Souka pour Nayo, Ezali sur Makambu, Ezagoleka, na Minembwe. Est-ce que. Ok, voilà. Si Koyo, yo ko pesa ko mot de la fin na yo na première partie na yo poto tasiko ange tokota na muzindo ya makamu ebele soit obeti makamu ya Bosco Tanganda ba déclaration na ye a cité banani po lobby toto banga toto monetika ba restation ko sala mona Congo papi na lingaka na loba par rapport ya bati likam koya na ye soit likolo moko nde toza boto yebite bati oyo koya na ye eza ya mobimba aye likolo moko eza acha na cache likolo moko eza libanda ou bien piège ya FCC depuis calendrier ba mesana toyebi yango te likambu ya ba kombo o nazolo ba kepo ba jeune ba jeune ba na FCC ba PPRD wana ba jeune wana batanga ebele ba ya papi makolo ba ya nani musenepu ba Thierry makolo kotambola baza wana ba jeune baza ebele mais soki réunion ya kingakati ba bengaka ba vie wana ya kaloto makolo ba la jeune mais aza koza la ministre bakoko nommé epé pourquoi ka ba kombo kala ba jeune il faut ba fongola pe miso za teke batindaka bango na ba action ya mabe kende ko sala bo bango ba baza ba assistant na bango baza ba conseiller na bango ba beret rouge na makambo mabe na nzela non lelo bango pe bakoko zala ke non chef na bango na kingakati abengi bango bakokende pe mais to mona ka mulongo batata wana bakei ba jeune il faut ba fongola miso les jeunes wana bo fongola miso c'est révolté na rébellion c'est parce que bazo bundelongo ba jeune pe perdre ba bundaka oh ezale ko ba nommer ba pe ba ministre bilonga sika ndenge population elingi fachacha ba po ache la biso bilonga sika ba kombo sika bilongi ya sika. Mot de la fin. Mot de la fin nangai na pesi merci na bande koneso baza kolanda biso to mona ba commentaire na bino toza wana pona ko sala musala makambo ko finga kutu to kipe bino te to na pona ata bo finga na bino biso ata bo commenter mabe to yebi ke eza musala toza ko sala ko corriger biso ezala malamu mbote na mama Dorcas Adikoko na France. Maman na kungana senga nanga facha nomelenga ye mama na ministre mwasi moko ya rassemblement ya vanda na limité a azwa bagaza tambola a tanga kabila na kombo na ye na réunion ezaka makasa moko tanga kabila kombo te mama Dorcas tanga papa edo mobala mama Dorcas Adikoko mbote na yo batu nyonso basepelaka na biso oyo pona musala toza ko sala toko continuer papi tolobaki ke soki ya koloba ezali tokoya ko beta masolo na compte ya PPI oyo ezali musala topona pona biso topesi mbote na batu nyonso bakolanda biso mbala ya sima tokozongela pona ko beta masolo ya ekolo na biso Congo démocratique losako na babokulaka nyonso bisika bozali mbote na bino tokutani mbala ya sima. Voilà, oh mwana mongala ya solo et Zalakande Boye. Voilà, tu comme la deuxième partie, toujours. Donc, avant, tu la deuxième partie, merci. De ma maman, il y a diaspora
congolaise pour les changements. Bango balobi otumboli fachi otumboli ba maman donc MDCC en sigle. Donc merci na bino bozota la biso maman Anto Kayembe, maman Christina Pinda. Donc ba maman ya MDCC na Paris, ba vandisa na Paris. Et na kobosa na pété ba maman ya Fachi, ba maman Fachi bango baza na bongo na Suisse. Balobi biso to kotika bino bongo te tozoya kotia poa na masolo. Voilà, merci Sikoto Yamba Ange. Tozo deuxième partie, il y a Tindika spécial PPI, l'actualité oblige. Donc chef de l'État Tibomona Leki Awa a outi vraiment en Angola. Donc tout fraîchement outi en Angola, masolo tozo beta Awa, il y a ba frontière, ba minembwe, boyena boye ba sécurité, tout ça y a Afrique. Chef a outi Angola, nde bomoni ko lekana ye yango wana. Voilà, eza ya sangote o boyena boye en live na Tindika télévision. Voilà. Merci Tozosko deuxième partie avec Ange. Voilà donc awa talent et tonda quoi mutna mutasala ba boule belé. Ba musuba filmaka, to sala ba émission, to réaliser, to kanga ba photo. Donc awa inda mabe na Tindika et na kata PPI mutna ba talent na. Merci Karine. Tokutani prochainement. Tokutani prochainement, à très bientôt. Bye bye. Merci Tozosko deuxième partie avec Yemoko, Madame Ange. Bienvenue, deuxième partie, il y a Tindika avec PPI en action. C'est vrai, tu reçois la émission, tu reçois un peu bon année, tu as déjà. Tu as besoin d'un bino pour appuyer biso. Pour ça, biso. C'est vrai, je vais critiquer, mais mon noko oye lobaka, oye sengaka, et kou faranzalati. Tu retires la chef de l'État, charge l'union sur tout. Mais bino pe boko sali sabiso tona besoin ba donateur, ba membre de soutien pour PPI et Kende Liboso. Quand nanga kuna nzezo sala makana nanga ti Angola. Qu'est-ce qui empêche que membre na biso moko afuti billet ya PPI moko akena kananga kolakisa misala ya chef de l'État. Parce que vous allez appeler à soutenir misala ya chef de l'État. Nyonso vous allez ko sala. Voilà, donc on a vu que boza ebele, bon aider biso to kotinata Ange akei. Ça les images bomoni parce que ba rumeur est trop, ba information le kuta est trop. Nous sommes là pour nous soutenir chef de l'État et puis que la kisa ba véracité y a ba action sur terrain. Ange bonsoir. Bonsoir mon amboko. Bonsoir tolingaka mbote na yo lo sakodi. Nalingaka mbote pe matondo mingi na bandeko nyonso ba kolanda Tindika na ibete bosi bo mesani na PPI. PPI ezaka pona ko soutenir chef de l'État qui ndaka na libuto ka ndeto mesana koloba. Eza pona ko soutenir chef de l'État asunga ekolo, asunga ba imboka. Mamba te so asa na posa kolia ye moko akondima oyo bandeko FCC ba ko pese metango ndeko papa mokambi ekolo Antoine Tshilombo Tshisekedi alingi kozwa par ya baimbo kanyonso tokanisa akosala ngo na motema malamu so pe to sungai yango ana pepe eza pe pona kosunga ye. OK. Lelo wa masolo ya matungulu opposant na kati ya lamuka ezo yinda mabe soulèvement populaire. Lelo matungulu akomi na komisi son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo Tshisekedi Ange. Ba opposant na Congo bazali to bazate. Mwana mboka eloko liboso na koloba eza prophétie tata Kondo Etienne Tshisekedi aloba kitango IDPS koza pouvoir opposition ekokufa. Ekokufa lelo te même malembe kokende. Deko matungulu azana raison ya kolungwa place ya zali pamba te azaki na confusion. Azali koyeba te tango babande koyebisa bango ete bakor esalami, bakosi bango bakor esalami. Biso na bino to biso ki élection esalami bakor ezalaka te po zaki masolo te zaki ne masolo ya maponomi. Tango toke kopona bamsusu baponaki Tshilombo, bamsusu baponaki Fayulu, bamsusu baponaki Shadari. Mais sali ete mwana mboka Tshilombo abimi. Ndeko bakosi bango ete lokola passation de pouvoir nano esalama te na Congo eza première fois. Bango bakanisi neti eza masolo ya CC ba signer ba tie manzaka na bango pour la koteka mboka. Or, ndeko Antoine Tshilombo Tshisekedi a kolanda benzela ya tata na ye ya le peuple d'abord. Ndeko azaki na mayele wana abombia kosala ngo malembe pamba te ya sala makambo lokola kosala te. Ka ndenge bende ko kende bandeko bazaki na confusion ba koyeba te nani ako diriger. Tang ba moni ndeko Bemba zongi.
Tant mamoni Moïse Katumbi biloko bato bakangaki komi kozonga makambo kosalama oyo basatandaki te kosalama ndeko abunda na internet. Frank Diongo babimi. Frank Diongo babimi. Dio Mindongala abimi. Bao bazwaki biloko bato bazongisi moki aleka na TV pona kosenga matondo kopesa tata mokambekolo matondo pamba te mapango to babie na yazaki nango bazongisi. Siko wana kotuna nanya kokamba. Yo moko mipesa réponse eza nana kokamba Kabila kanga biloko bato belé abengana bato belé na mboka o bato bazongi okotuna benana kokamba kaka wana nde réponse ko ute pana yo oyo kotaka doute mais ndeko Matungulu azana raison pamba te ndeko Matungulu abunda pe na Tshisekedi to mona ndeko Matungulu na rassemblement awa ndeko yo pozala ndeko azalaka na confusion tanga comprendre que amoni ete ndeko penda azana pouvoir ndeko passé ndeko Antoine Tshilombo Tshisekedi asiachaki pe le boko pona kosangana to kosala musala na baye o babundi bandangonga molai pona ko instaurer état de droit mais ndeko pe azana mwa mayele azana maîtrise ya mambo matali misolo ndeko asala na tango wa Kabila a démissionné ye moko tanga monaka ete Kabila za moto kosala na ete azande mo pito moyibi ya baimboka Kongo ndeko akimi penza mwa soni wana ilataki ye ndeko akimi asali mokanda démissionné akenda ye Antoine Tshilombo Tshisekedi azwindingisa ya kotia moto na ebonga o bapesi Matungulu atalite IDPS azana batu na ye pa azana famille ya ngope ko tchaleka mosi na ye ngope ko tchaleki na ye ngope ko chape mutu moko ya IDPS mais atali Matungulu azana mayele ya kofandisa ebonga wana na ndenge sengeli azui atalite ke ndeko Matungulu asalaki ba marche pona ye aboyaki ye alobaki asali atalite matali kaka mayele na ye na bolingo wa Kongo azana ngo azui ndeko Matungulu yaka to sa musala eza esengo pamba te bandeko bakozonga deja na nzela tolingaki Kabila kende Kabila keye bongo etikali ya bakongole boya to sangala toki kotombola ekolo ndenge nini tala ndenge na este na biso kuna ekopesa biso pasi mais ye moko tant mosusu akozala nango penza makoki ya ko raisonner ye moko te mais soki to sangani biso nyonso tolongola ba Rwanda batondi na mboka bakomi ko déclarer mabele ya bango ana bazaki na ba Congolais lelo Tshilombo azui pouvoir bakomi ko déclarer mabele na bango na idée nini ba Congolais te yango wana nde tongi to lobela ngo sikoyo na bandeko nyonso baza na confusion bon ngali kamwana na kobanga te lokola Tshilombo azana na politique moko extraordinaire wana balobaka na lopoto na lingala penza ekozwa penza kiti nango te azana politique moko diplomatie moko ya likolo makasi aboyi na luko toucher na kati pamba te likambo etali Congo ezwaka monde mobimba nde tiaka miso nango ezala baaméricain baramiyibi olandela boye baza na bapion na bango kuna na nsima barwandais wana Rwanda ne baza makasi koleka ba américain te so ba américain ba boyete bango basaba boma batu na Congo ba boyete ba yiba biloko ya Congo ba koleka Amérique na makasi te na ngwana mwana mboka basangisaki mayele na bango na ba président soko tali pe ba président o baza kuna parmi ba président basangani wana eza bato basala kete Kabila le père aya ba pesa ki force kaka bato ba pesa ki force wana ba ki ko sangana lisusu ndenge nini ba kosisa insécurité na kati na est Tshilombo aza na politique moko te kaleki na télévision asali soki nini te donc il faut kopesa ye kobetela ye maboko azosala musala na ndenge esengeli ofingi na télévision ya fani ne kimia akosala diplomatie ya se ndenge nini insécurité kosila na este kaka na négociation nde ezosalama ebandaka bongo Kabila le père nde akotisela biso asinya ateka partout toyebi te atekelaka banani babundisaka yango banani bakome ya bango banani eyebanaka te este koma ya nani na yango wana masolo kaka nde esalaka ete makambo nyonso ezonga na ndenge esengeli kitoko ngala kobakisa bopo na dossier Matungulu Boyokini Anjalobi, chef de l'État, a eu pouvoir sika. À peine 5 mois. Ba prémisse yango ba prémisse. Ba opportunité à nommer batu. Na cadre ya banque wana bad, chef de l'État mutana na opportunité na pouvoir ya ko nommer ce administrateur na banque wana. Mais ako ba peke na famille na ye mutu a yebi ko gérer asala ba économie et tout akota kuna azu na famille na été biologique azu na famille na été politique azu na ba camarade na été azu pe na INCT mais ako zo pena na famille oyo ya ba adversaire ba do finga ye matin midi soir
na famille ya ba Epenge na ba famille ya ba Safu mwana mboka na ngina kati na chomo apipi na monoko Epenge autant muta Rolanda Epenge te netinga na ko répondre Epenge te autant politique bandaki est-ce que Epenge ça zali 5 ans na politique ayi politique te Epenge banda okumba na chalupa ayebite politique Epenge ça les politique ya réseaux sociaux azana ba argument moko te aloba biloba loba aza mutu kuta otanga tate to beta masolo au niveau ya likolo makasi Epenge loba kaka ba yebi vérité désir ne wana biloko wana to leki ngo to komi na oluka sécurité kota na est aussi sa insécurité wana na ngwana kotanga kombo Epenge te beta masolo pende bato ba yebi ba politique mo na mboka po epesa nga kanda makasi. Merci beaucoup Ange PC Kanda, c'est par rapport à la famille politique na bango ne omoni na cité ba kombo na bato yo badako boya badako finga mokonza mboka matin midi soir ya natangi ba kombo wana bango ne badana kaba do pelisa moto mais mokonza mboka alandi wana te akipe ba injure wana te alobi matungulu l'homme il faut à la place qu'il faut lokola yo sala ba classe wana zala wana pour l'intérêt général un ta matungulu azumono kwa sali boni akangi a changer langage a bengi chef de l'état son excellence Yangwana na moni botala président ya boye bokozwaye wapi a débauché yete poto bolaki na tango wa Kabila wa ofingo taki na prison bake ba négocier na wana mpimpa na prison interbo yebwe premier ministre ba débauché yo pona ba raison moko bo bolaka mutu ba débauché komi na kanga permanence wana atini ba soda bake ko funda IDPS da parquet mais Ye azuye kakabi zalawana salamu sala. Voilà, c'est juste pour nous bonne foi. Il y a chef de l'État, il veut travailler avec tout le monde, mais batuango bazoya malembe. Donc à te répéter ngami. Merci. Wenge kumbela la muka référence ezaka kanengwana. Voilà. Sikoyo to betana lisolo ya CPI. Tanganda e banaki ndenge nini balo bakataka Rwanda. Akota na armée congolaise ndengeni nengona mona mboka nazonga mwasi mamokende na ibisaki yo troupe oyo musée Laurent Désiré Kabila akota kina bato sort bangolais pe bazalaki oyebi bakota kina bato belé na wana tango wana nde ba Rwanda misusu batikalaka ti le ndo mona basalaka makambu ya mitema mabe makasi pamba te bebi ke ba congolais baza bandeko na bango te tanga ko beta masasa ko beta gaz ebi ke bandeko baza ba congolais baza bandeko na bango te c'est pourquoi basala mambo bongo makambo etali CPI mwana mboka CPI eza justice internationale ezo sala musala nango soko ibake loko abatu soko zongisa kite soko sala ki pe loko te justice faut landela yo bosko tanganda atangi soi-disant ndeko Kabila ye mtabanda ko tinda e bon wana justice faut sala musala nango faut ndeko Kabila pa gende ko lobate eza nango yete wana sikoyo to komi siko na place ya état de droit siko tango yo kota na kati ya Kongo bandi da ko kanga bongo mutu nyonso yebi ko iba eloko ya l'état ozaka na ndako ya l'état mituka l'état mbongo ya l'état to komi siko na bongo tango déjà osimba ye déjà soko asimba mi déjà bongo c'est que oyo tika na sima ya bato za nango ozongisaka wana nde justice esa musala nango en tout cas matondo vraiment na CPI pour ko musala musala tanga na sala makama bebele le roi azotanga ba partenaire na eza mabete eza justice le monde mikolo kaki basenga kito longo na CPI yango te ata to longwe to sto consommer ata to longwe ata lelo ba bito longwe na CPI to sto consommer yango il faut to samba il faut bakanga biso po to consommer ki tango to zalaki eza lo rosa likelemba oliembo wa batu obio olongwe na entre temps so lembo wa batu simbate il faut kaka to chite kaka na wana parce que to consommer infraction na biso il faut to kende ko rendre justice kuna ezalaki ndenge nini pourquoi sala makibongo na wana bosko tanganda za na raison kotanga atanga bakisa ba misusu ya tiki bakende ko na ba papier na bango na ba mikanda na bango soki ba kosala ndenge nini wana ketala bango na CPI biso siko to continuer na biso poto na posa ya bana na biso balia to na posa bana biso balata classe yango ekomi menacé na église catholique bango bate ya biso bolingo mais bango na sima nzo ba pesa biso bondoki pamba te église catholique baza batmo ba kote ya biso to lingana bazalaki kala pembeni ya babola lelo église catholique ekomi ndeko ina babola est-ce que bana o bate kaka matembele ba koza na makoki ok classe akoza na ngote pamba te koteka na matembele Paul kelo ko lia boni bonheur ko 10 000 fois futa na classe ko sunga ba mama wana
bana misusu bazala 12 heures aza na classe akokota classe mais mususu omema sani ya mai ateka mo eza makasi akoteka makasi mpona pokwa balia bana bongo bakotanga te ntango mosusu bakotanga babimi mpe savant basavant babimaka mpe bamusemena babimaka mpe babazile olongo en tout cas toboya eloko wana chef de l'état alobi gratuité enseignement tokofongola liso likolo liso akoki kotelema te liboso oloba ete nani mbula matali aza na makoki akofuta te mpona kozwa mokumba oyo alobaki mpona makambo etali bitelo wana vraiment tokoboya yango tokotelema yango mwana nyonso turo il faut akende na kelasi kitoko. Donc voilà, basango bocha na se bana bakota classe, l'état l'équipe batino sur l'art. L'état aux à l'art te ya ko futa ba enseignant, ba fonctionnaire pour na intérêt général bana batanga. Parce que le régime eleki botala malamu idéologie ya fidèle ya kinango c'est quoi éviter ba futur cadre ya Congo bazala ba compétent. Donc parmi les programmes, il faut tuer l'éducation. Enseignement fait koufa pour l'autre incapable de comment bonjour, bonsoir, comment ça va. Tout ça donc tout à fait mon ketchou. Donc tu te vas à l'école, tu te vas à l'école. Donc bah les autres là quand mon ketchou, t'as mon ketchou, vraiment mon koufi. Et voilà, il y a un chef d'État gratuité et enseignement batanga malamu ba tout va à l'école ba limwa to comme maintenant ba cadre ba la capable de défendre le Congo ba longo la sonyo to comme nango moi la sisi université ayebo comme lettre na français té sonyo modèle to comme nango yango chef d'état alabe ko copie c'est ça qu'on déboulonner ala ko pico la système wana ba yaki nango ba rwandais po biso comme incapable de défendre le Congo. Et voilà, bravo Nafachi, bravo, encore une fois, bravo Fachi, béton. Alors Ange, que clôturer na yo, mais question est moi qui manga. Donc aux hommes qui après Jean-Pierre Bemba, bato à ce pays. Bato côté belé, bato côté belé, et belé surtout dans Sénat, n'entend na ba komote mais moi miebi. Baza belé, on a bi bosko tanganda alo banika bosolo pour justice ndé ça marche, et ça makam non. Mot de la fin. Malobalanga sukeza boye na bandeko nyonso o ba beta bino ba formula lokuta fati bazo tele muntu o salisa fati lo razate. Ebisa bino za président na nyonso. O bana lo poto za président plein. Donc aza nyonso ko aza béton, fati béton. Diplomatie makasi na no sala eloko isanga sengo pomba te insécurité est bateka est wana kala et pas Kabila musée. Mais Kabila ya mwana pe asali continuité wana est baibaka si quand on est origine nango ezaka banani pa mateli kamba est ezaka ba rwandais te ezana bato libanda ba mindele pe bazaka na kati ya cop wana simple veut sommet ba uti ba solo makamwa oui sommet ne uti ne eyaka na bord wana eyaka na cop wana bongo bazala kati bango nyonso Uganda Angola pays nyonso boyo ka batangi ko mwana na entrée à fidèle bazaka ba soldat na bango ezaka ba papier na bango ba signa ba mikanda na bango ba signa nde Kabila le ya mwana pasali continuité nango na ngwana biso to na posa bande ko na biso ba kufaka kuna te to pe na posa ya ba savant ba uta kuna to pe na posa ya batu na biso kuna to pe na posa ya ko exploiter est na biso moko en tout cas na ngwana Fachi bravo continuer musala na yo ba ofinga jou ba komona importance nango ba koyeba ete yo zo sala penza musala makasi na pe si matondo mingi na bande ko nyonso balanda biso o ba afinga biso to pesi bino peka merci mamba teza analyse na biso to salaka etali be biso moko so yo me olingi ko pesa biso to lito poni be ko finga yo moko yebi ozo finga nani ozo sala nini pona biso to sala musala na ndenge senye to lokwa to lobaki Fachi to kotinda kota na libulu te soki ezaki ba fa eza to loba te papa mokambi ekolo tala koto yo eza ya kobeba tala koto yo eza ya kobonga to zana ka to fana bakisi te kala mingi te to kita sur le terrain tant to sala kaka présentation na biso batu nyonso ba biso PPI to kotimba mo sur le terrain to kota na bazamba ma ezate ko ezate to lakisa na tata mokambi ekolo pour lobaki le peuple d'abord na tondi bino matondo mingi biso tozwana pour la kosala musala bino pe so bozana posa ozana pe na posa ya développement ya mboka na yo tozwana pe o aider biso oza ba partenaire na biso pamba te to kosala kijale lote to sala musala na ndenge sengeli. Merci beaucoup. Merci beaucoup na Marie Meta donc yayo yangwana Marie Meta na mikili na bela ba mama tu ya France pe bambote belé donc Marie Meta mama songa mbeli maître donnant
oyo nyonso baza ja membre na biso ya PPI baza na kati ya lisolo ya PPI. Donc merci na Fachi beton na beton nde mais boyeba bino barwandais bambunza mabe basili te bamamadou ndala basili te ya mbala oyo bao basala ke kotire kuna te tire kote oyo baza te kaka kote bozali kote bakotire soki bayemba loyo tokoleka ti Koti Rwanda. Merci beaucoup et à la prochaine occasion.